parce que vous allez cascocher dans le site www.botestv.com et la chaîne sur YouTube. N'ayez vous abonner massivement. On a vraiment besoin que vous puissiez vous abonner. Pour ma camarade, on lit site parce que nous on dit un site différent. Donc, dans l'émission de Bon Dialogue, et ça, l'émission Oyoto Yambaka. N'importe quel invité, c'est-à-dire, tu as un sujet différent. Il y a un peu différemment. Donc, Lilo, Nayami Prophète Cha, mais il est inspiré. C'est aujourd'hui que vous allez découvrir pourquoi Alobaka Bongo Nangaïsko, parce que vous l'avez appelé dans la découverte, mais Nangaïpe Noël Tanto, elle pluraliste à des moments. Donc, beaucoup Nangaïna Prophète Cha, donc sur la bonne évolution comment les églises fonctionnent et surtout qu'il est jeune. Et aujourd'hui, Balobaka, ma pasteur est jeune, il y a Kalabé, Toyebaka, Rabbi ne change pas. Maintenant, prophète Charles, on comprend, on a qui peut s'imposer. Bonjour, prophète. Bonjour, Noël. Prophète, Koyamba, on a plateau dans les essais. En tout cas, merci beaucoup. Et merci pour la gentillesse dans surtout. Merci. Je pense que nous avons www.botestv.com. Balanda déjà, mais là, on s'est présenté par le prophète Charles Azanani à Salakanini. Je vois aussi derrière moi Fondation Tout-Puissant du Congo. Donc, vous comprenez, pasteur Charles Azanani, commerçant, il s'est présenté. Non, merci vraiment. Il y a les Bossona, Pesaka, toujours les grands dieux, les grands créateurs. On a bien les 5 créateurs, tous 7 puissants. Il y a Tindi Papa Charles Azali, messager à 3e temps. Il y a un message à vengeance. Premier temps, message de la loi avec Moïse. Deuxième temps, message de la grâce avec Christ. Parti éthique à la Kinamakomi, au Badnios Babando Banga en 1999, au Bakota l'an 2000. Yeswazoya, Nabapagano, Nabando qui va quelque chose pour Banga les félos. Les allés arriver à message à vengeance, message à jugement. Donc Papa Charles Azali, prophète, il y a 3e temps, il y a message à temps, il y a vengeance. Il y a pour former des sauveurs, des défenseurs, et un souci d'un Congo, d'une Afrique, d'un monde, il y a tout puissant. Les Tina, Ozali comme moi, Mobali, Oyo sur la terre, Papa Charles Lelo. Tant que nous avons prophète, il y a 3e temps, Wana Segena, c'est des Babaki, Jésus-Christ et Abaki. Donc c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Le pasteur va expliquer bien dans la secret yango. Moïse égale Christ. Christ égale tout puissant. La loi avec Moïse égale la grâce. Et la grâce égale vengeance. Moïse invoquait Éternel. Éternel là devient Père avec Christ. Et le Père là devient tout saint puissant avec tout puissant Papa Charles. C'est-à-dire que Soso a comme il liki est comme il Soso. Papillon a comme il liki a comme il chenille. Donc Bonzambe a se transformé, a changé. Alati saka l'opposo na usine spirituelle. Ce qui aux zongi, le monde spirituel est co-dessiné et co-décidé balati sio et longia chinois. Au lieu ya na Congo, ok na Chine. Mais le lieu oye congolais. Ce beaucoup na chinois, bozo swana bozo bunda. Okutani na rwandais azonyo kolayo. Mais lobby bozongi na monde spirituel balati o teni mususu comme rwandais ok. C'est-à-dire que le monde spirituel, qui lobby ezaka yango eyelelo. Mais dans chaque espace il y a temps, l'esprit créateur se manifeste d'une manière d'une autre. Azu acteur ya pese comme mosus, azu mobego bobenga ki loi, bengi yango grâce, alongolo yango grâce, abengi yango vengeance. C'est-à-dire koleka non. Ba prophète oyaleka kamoninga azalakate. Mais chaque prophète quand exercice y a temps naï. Un exemple, machine à écrire servait na tango wana poba comme mikanda. Aujourd'hui c'est l'ordinateur. Ata bobaki si biloko na ordinateur mais bazana service moko. Lobi mbunda comme moyen de communication. To évoluer to comme na ba phone,
moi to tamu na ba phone te to comme na ba téléphone ya mike to benga ngo ba koni ba longwe na ba compte to comme na ba Android avec image mais biti ya makasi ezali kaka communication donc chaque eloko na temps na ye aza ko servir par rapport ya ba besoin ya temps wana. Les gens vont dire, mais prophète, chaque communication a des années. Mais avant d'arriver dans la question, Koko me pas dans aucun zembo moko bon. Malobande qui me mène mon tour dans des années. Oui. Tout kanzambe, tout kolobanzambe, ceux qui a bayindo, tout kolobanzambe à qui que ce soit, tout servir kaka mboka Congo. Je sais pas si la chanson, parce que ma toute première fois dans Oki. Ah, je crois, le col nazana na sali banzembo moi ebele, nazo koma penda na nzembo wana te. Mais c'est que na likanisi na kota na place yokomi papa Chazo le baboy. Hier les gens criaient le Dieu d'Israël avec la loi de Moïse. Moïse était prophète kaka pour Israël. Maintenant deuxième vision, deuxième temps avec Christ. Christ est venu comme prophète paix à Israël, mais son message il faut y penser. Au moni mai azalaka mai mais so bois qui est loko kap ne pas à Salibou. C'est-à-dire le message de Christ était pour les brebis perdues d'Israël et après qu'on répandre yango na mokili. C'est-à-dire que aujourd'hui ezali les sources nécessaires pour prier au lobaka éternel le Dieu d'Abraham parce que temps a changé. Aujourd'hui l'esprit créateur devient ton Dieu, devient mon Dieu, devient le Dieu du Congo. Donc tout comme les gens qui croyaient en Fumokimba, donc aussi c'est permis, non? C'est permis. Par rapport à la spiritualité et dans chaque pays, dans chaque continent. Donc là, il n'y a aucun problème. Tout envoyé de Dieu. Asa na message va pesa gaye, na bato ba croya kana message na ye. À moins asa envoyé de Dieu. Tout envoyé de Dieu. Sauf ba oyo ba semi misala mabe ki ma au nom ya molimo mosam. Ya bosemo mais tout envoyé de Dieu. Na wapi azala oyebi ke ezali mbeba ko reconnaître basala nzambe ya mboka mosusu ko boya basala nzambe na bino. Donc ba pasteur aboya mfumukimbangu bazana mbeba c'est que si et seulement si mfumukimbangu était vrai prophète na mboka oyo yo boyi pour croire kaka na miché tu pêches parce que na chaque espace ya mabele basantu ya mabele na bino bazana rôle makasi ba jouer kana espace ya mabele wana oyo bato bayebaka te. Donc tu ne peux pas sauter l'étape ya kokende ko linga ba prophète mosus oyebi ke sur le plan spirituel basantu na bino babundela mboka na bino. C'est pourquoi sozo lota ndoto il est difficile au monde à Pharaon. Il est difficile au monde à Nabucodonosor. Ndoto no au monde à Mobutu. Au monde à Kasavu, au monde à Joseph Kabila. Mais au monde appelle Obama parce qu'au monde a une mise. Mais bah oyo au monde a il est difficile au monde à Bamona Katandoto. Je comprends pas Charles. Oui. Au monde on le père au moins très important faut qu'on monde a kabaya bino. Aujourd'hui vous êtes prophète, vous êtes prophète à Kinshasa. Mais je pense que l'état donné sur la République démocratique du Congo aux alliés. Parce qu'autant où nous politique, ils ont même bilinga, bah ils consultent mais les gens quittent leur terre pour baquiner ailleurs. Est-ce que ces politiciens, bah ça dans les bons ou dans les mauvais, bah dans les mauvais plutôt, parce que bah reconnaître là nous pour la chose aussi ça n'a pas besoin. De konangai bazali na kati ya avion ya distraction. Et na lolenge ya ba politicien o nazolo bango butu moy bokotika la kobonga te ba bongaka na discipline spirituelle o nzambe asisite kati na bino. Israël akangami na bo jamais mopaya kokiko ya a sauver bana Israël, mais Dieu suscite un prophète na kati libota bana Israël. C'est pourquoi Dieu fait ça. Parce que nzamba yebi ke bato baso ka passe ka bango bato basana makoki ya kobika tala depuis quand on bandi ko crier ba belge baza banani baza bamboka moso baza est-ce que bakotela kabisa non. C'est-à-dire que soki bozali ko invoquer spiritualité ya libanda kozwa politique ya libanda science ya libanda vous resterez esclave ya bato na de génération en génération. Donc là plutôt vous parlez à nos politiciens. Nazolo bana ba politiciens na bata molimo.
Nous avons des pasteurs magiciens. Pasteur na Rose Croix, pasteur soki ba Maïgari, soki ba franc-maçonnerie, ba kota pour na koluka succès. C'est-à-dire sur le plan spirituel, politique, scientifique, soki boza ko dépendre na politique ya libanda beaucoup se développer. Et regardez la plupart de nos politiciens. Donc bachaka bango bakonzi, banda na présidence, ba généraux bana bachaka bango ba imposa ka bango na Europe. Mais oh ya bimi mikolo yo aza voté par suffrage universel. Mwana mboka et nani Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo aza voté par suffrage universel. C'est le peuple ba voté qui est. Besoin na noter na longo langa na étape ya bakasabu. Physiquement je n'étais pas avec eux. Ngana ju Mobutu Kita. Botikali na mte kozwa mokonzi na suffrage ya vérité ya urne ozo benga universel. Selon choix ya population botika na kozwa te. On vous impose na ba calcul ya kindoki Europe ya Amérique na ya ba pouvoir na bino oyo eza na nzambe te oyo eza na parce que Dieu c'est lui qui donne l'amour na motema ya bato pe intelligence ya ko travailler ba pouvoir wana baza ko imposer le bino ba konjiwana par bondoki na bo satana ya monde ya franc-maçonnerie na ba molili ya Europe po bazwa bino bozui bazui kaka ba konzina bino ba utiliser bango pour vous détruire mais botikali nanu kozwa te mokonzi selon les calculs ya Nzambe le Dieu créateur et selon vote ya majorité ya population ya voté botikali nanu kozwa fachal otsalinga confusion na mwa mutu ndeko nanga oui aza mondimi ya église des réveils Philadelphie pasteur Ronaldalo ndeko faulu même ndeko fachi même yo zali en fait ya troisième temps parce que bandeko na baza pe ba Kristo lokola yo sikoyo bokonze uti pankolo jusqu'au boya parce que baba toute autorité vient de Dieu que mon Christ na bango eza mise en doute. Ah bon? Bayeba ka mon Christ na champ ya pratique. Que mon Christ eza combo. Donc prophète Charles, donc pour le moment aux ça président de la République chancité sur le plan il y a gestion parce qu'il n'a pas le cœur, il y a compassion. Mon Christ eza combo. Mais bayeba ka mon Christ na pratique. Il faut te yeba iloko. Ah c'est que tu peux ces chances ça. Te landanga na kende nano papa na ngai. Ozali mon Christ. Na sambelaka. Na zalaka proche papa pasteur. Bazio ba pese boutique ya koteka. Mbongo nyonso ya boutique okomo pesa ba chéri. Oza mon Christ ya bambala bambala. Ozali mon Christ au postulé comme député. Ozuité. Ok ko pesa mbongo po obima. Oza mon Christ te. Wa mo pagano wa lokuta. Oza mon Christ corruption yeli yo. Ondimi corruption. Oza mon Christ te. Oza menteur, tu trompes les gens. Oza mon Christ. Oyebi voya moninga. Oza mon Christ te. Que mon Christ ya seni eza mise en doute sur tous les plans. Que mon Christ ya ba député eza mise en doute. C'est-à-dire bah yeba ka mon Christ devant maintenant devant problème, devant situation, devant charge. Vous comprenez ndeko? Alors pas de quoi to bien ngata ba Christ menga na kenda ka plus loin les enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu ça lokola ndeko yotoloba na Bible Daniel. Na cour ya roi aboyi corruption. Andimi assemble Dieu en esprit en vérité. Mais ba Christ on a biso wana papa pasteur. Pesa pa pasteur seni. Pesa sango sei. O mona ke ba ko l'accès toi ba Christ te. Toi ba égoïste, toi ba corrompu, toi ba tricheur. Voilà. Vous comprenez mon frère? En fait, la mise en pratique. Vraiment nous sommes venus avec un message oyo tout en pratique réellement. Troisième temps, oui. On a besoin vous souffrez parce que vous travaillez dans un instrument expiré sur le plan spirituel, politique, scientifique. C'est-à-dire bateau baza en dehors il y a temps, en dehors il y a programme proprement dit il y a encore de mon Christ. Mon Christ oza wana tala politique na biso. Bako ya ba yepsio pona ndeko na yo azawana ke bon to sacrifier pour yo comme ministre. Ba Christ na biso ba kondima. C'est quel ba Christ? Mais mon Christ a kondima te ke motoyer Pierre to lingi to bonga Paul.
Pierre Andima, mon plus. Donc, on a plus exactement prophète Charles, les cas qui nous sommes congolais, nous devons aussi parler des choses congolaises, quoi. Et les cas qui sont Genève, Bandeko, Bakine, qui t'occupent de candidat commun. Candidat, on a passé la bimi. Batou peut Bandeko, monsieur Balobi, qui est notre, n'a pas convaincre Batou, n'a pas soutenir Moutouana. C'est-à-dire, Batalingomba Moko. Il est mort parce que la majorité, par rapport à partir au Batiki là. Abika, vous convaincre. Est-ce qu'on t'a retiré Sinatine? Docteur Lobaki, titre dans mon Christ. L'enfant de Dieu des sociétés. Et bato basalaka politique na Afrique oyo bozalaka mingi na confiance na makamba osambela na bango te. Ah nandenge nini lisusu prophète. Kaka yo boko zala pembe na politique, c'est kaka yo boko prophétiser, kaka yo boko safutu biso. Nous n'avons pas de politiciens na mboka oyo qui craignent Dieu. Maintenant comment les hommes de Dieu s'approchent à bango? Nous avons des politiciens oyo Pilate na Hérode. Ah bon? Ce qui va coûter intérêt na bango, ba comme bami. Ce qui a coûté ba kabwani. Pilate na Hérode ma combien lui babando yo kanate. Mais tant que combat boma Yesu pour intérêt na bango ba yo kani. Si réellement les politiciens aimaient ces pays, na jamais balinga ba kabonate. Surtout les autres. S'ils aimaient les pays, ne fiska ta pays na kena nzambe te pour nzambe déjà balinga ayete. Ce qui m'a donné un mboka on intérêt à mboka. Je te donne un exemple. Soit lit ya IDPS. IDPS a zawa telme Kabila di premier 30. Hein? Soit lit ya opposant Nyons. Qu'est-ce qu'il disait? Kabila est étranger, n'est-ce pas? Pouvoir et occupation. Atanga diplôme. Mafinge na modèle Nyons. C'est-à-dire que pouvoir et occupation c'est bolingo longolango. C'est-à-dire bino Nyons faut boza l'équipe moko. Mais ça va se diviser, c'est-à-dire en vous trahison et côté. Corruption et côté. Nani akanga. Ok, c'est bon, continuez. Bakanga moto yazana nyongo na yo. Nga nana nyongo na. So kanginga innocent ko la robeta yo. Je sais que banyoko la kape ba innocent. Mais so kangi onyoko linga innocent. Omo Yudas. Mbongo ya innocent, akufa va innocent. Donc nous devons accomplir la mission de Dieu. Kokangana kozanga kokanga wana na lata kangote. Pourtant otani kombo ya parti wana. Parti ni IDPS. IDPS azana kati ya mboka, naza musali ya mboka, nous devons les aider. Il faut être très prudent. Tala IDPS ayembi auta na Tanzanie, akumbi kumbi, asali boy, ozolanda, eza IDPS. Et aujourd'hui, c'est le même IDPS. A sali négociation na moto bofinga. Oh, moto wana oyo bino bofinga. Est-ce que réellement ayepe pa na bino na bolingo? Bino pe pa na ye, boke na bolingo. Nous devons sauver l'IDPS, sinon l'IDPS ezodinda. Prophète, oza musala nkono, ozoloba ngana considéramo. Pe bato ba Hollanda biso. Partout dans le monde, on considère. Lorsque les gens disent que non, il y a eu des négociations. Moi, aujourd'hui, je suis devant mon salaire Nzambe. Alors, il va négocier. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de dire, et ça, il y a solo? Christ disait en vérité, je vous l'ai dit. C'est la vérité. On fait une question, on a moni aux anagènes, que soit la retour dans mon thème, aux obangate, parce que prophétie, comment battre musala nzamba komoyembela muto mokili chante de l'éternel fala luwenkolo omweme muto mokili nyonso wana azobangaliwa songa nazobangela yo nde prophète. Est-ce que je me suis changé à vie bozala na confiance que papa Charles aye bitumba ya solo. Je rencontrerai bato bakoselanga makambo bako créer ba problème pour wana bako créer bako kosa koto ba fabriquer ndenge basalaka mais ko se laisser ngai natika mosalo ya kitoko oyo nkolo apesi ngai pour détruire ce pays que servir moi ndoki. Je ne le ferai pas. 4 jeep, 5 jeep, enveloppe katiwane otikate. Nazo salela nzambe lelo. Mon dimi moko a pris son argent. A sombelinga RAV 4. Naza na politique te. Alors qu'est-ce qui prouve que
Na vérité, Dieu ne peut pas couper sa jeep ya collègue au président Tambola Kanam. J'ai un grand souci, c'est quoi? C'est quoi? Président azala bien, peuple azala bien. So beningana ya ko zala pene na yo. Na koyebsa yo que mon grand souci, nazala ko pene na yo te bon ça ka via peuple. So bon si via peuple, Dieu te reçoit. Na mon on a esprit Martin Luther King. Plus que esprit à Martin Luther. Ah, parce qu'on a troisième temps. Martin Luther, c'est un enfant. Ok. Aza moi n'est pas nanga. Ah bon? Je te dis, je suis le grand prophète il y a troisième temps. T'as la moitié mon famille ba. Naza une grande force pour Namboka Nabiso. Si les hommes spirituels politiques ya mboka oba landi ba discipline ya vengeance, to leki les États-Unis, to ko ici Chine. Parce que la discipline et le développement, il y a comme attendez, il y a mon aïe. Professeur, Congolais, j'ai une apparence. Je crains. Les Congolais, les problèmes des Congolais, parce que tellement ils n'ont plus confiance. Il y a cause de passer. Mais je te dis que Papa Charles est une grande force pour Namboka Congo. Nous une grande force pour Namboka Congo. Force à l'émotionnel pour Namboka Congo. Et le messager. Et loko ya makasi ezalaka message à se rapporter. Quand j'ai commencé ba makambo je crois na ba 2014 côté ya message à vengeance. Ah, on na troisième terre ba ni 2014. Ah oui. Ke ba bakolo ba Orlando. Message à vengeance. Mais eloko lekela entre vous ba sana ko bo benga na bana petit wana. C'est quoi bon vivre kana mokiti. Qu'est-ce qu'il fait? Bana bazalaka. Est-ce que ça lokota? Batata be bazala. Oh, pourquoi pas? Pour batouana. Physiquement Naouta qui n'a pas frère Patrice. C'est-à-dire c'est un père pour moi. Amen, frère Patrice. Papa mokuna na benga bango papa. Mais la phase spirituelle est ali kamwatan. Je vous appelle en bon terme na frère Patrice. Oh, est-ce que vraiment papa Chaza monta pas problème? Balobia sola ma paix. Non. Donc yo de vérité babi frère Patrice sola ma paix na kutena mwana na ye. Tikana tuna pona mpatisa. Moto oyo babi frère Patrice amateur d'argent moto yo akuta biso na ina to traiter makama mbongo te. C'est-à-dire moto akuta na ina problème wana nde ya koloba. Menga na ina to traiter makama mbongo te. Biso za kama kambo nkolo. Bo sant liloba. Kuna problème ezalaite. Ah mwana. Oyo peut-être azaina problème bakuta problème mbongo akote. Mais par rapport au comportement profiter moi parenthèse moi par rapport au comportement de Patrice, frère Patrice Moï Moussoko. Il y a boy qui pasteur on a bien frère. Mais nzoka ça n'est qu'un pasteur. Ndeko Patrice frère Patrice. Na ndenge pena bo vivane. Ba bo vivane pena ndenge ni en tant que père na fils bo vivane de. En tout cas, je te dis que mon toazanga kama bete na sena moi. Mais biso do vivre nae très bien. Na vivre nae très bien. Na bandola la na permanence ya lopango nae. Na bandeko na bureau moko na za moi bureau moko na ndako nae na porte bo bureau esika na bando ya mela bato. Et Dieu m'avait envoyé auprès de lui que pour un service ya molimo. Les autres problèmes en tout cas na évité. OK. Sur le plan spirituel nous avons très bien Ah, vous avez aussi bénéficié beaucoup de choses auprès de lui. Oui. Ok, merci. Donc, bino boy bolo baga bien de ko frère Patrice Moï Moussoko en tout cas moi na né. Oh yeah. Sikoyo Papa Charles TV zango na tuna question makambo lobaka. Batu bazo kanisa yo oza moto ya lamuka. Ah oui. Qu'est-ce que parce que diaspora moi je t'ai dérangé. L'autre la biso prophète wana batu bakanisa wa moto ya lamuka. Lelo lobana oza pona mboka to oza pona parti politiquement pona intérêt na pona plat parce que la moka plateforme. Merci. Ba ndeko na ngai ba congolais baza na manière na bango ba jijaka. L'homme de Dieu Papa Charles n'est pas au milieu du village. L'homme de Dieu Papa Charles a un camp et la vérité et Sili. Non, peu sur exemple. En 2011 notre frère Félix Tshisekedi Bachi Bala Balobi ont remporté victoire Ezali Etienne Tshisekedi Kabila Ibiye victoire Ibiko l'Union c'était derrière Etienne. Mais lelo batoyi des personnes bakosa ki biso Kabila est voleur bakomi na ngambo Kabila donc tous sont devenus des voleurs ne baloba na syllogisme. Alors ceux qui tozotel malikambo eza mabe nde to komi contre to komi bato alamuka.
Ce qui boke la vérité ya irne. Ngande nazawa. Na molimo alobela kanga. Et que j'avais senti que Félix a gagné des élections. Je serai derrière Félix. Félix a gagné. Si on a senti qu'il a échoué, il a échoué. C'est pour dire que tel moto a remporté l'élection. Déjà, je deviens compte. Donc, nazana ngambo ya bosembo na boson. Ozala ya mboka ni ozala ekolo nanga. Soki osali mabe eza mabe. Oyo asali malam eza malam. En fait, le prophète, voilà. Le prophète mon gana prophétisé pour la fachi. Ba Hollande lo ba mpaka na yo na évangile. Mais ngas que l'on a comme yo na troisième temps. Ba mpaka no évangile. Kuzuba ngatato yo olubi molimo na yo elakisi yo. Sali sangai. Omoni tango Christ aye. Ayoko kuta ba pharisé ba mpaka na évangile. Vous comprenez? Mais ils étaient bouleversés, confondus dans le dossier à Christ. Il ne guérissait plus les gens, ne sauvait plus les gens parce que Bazol t'a la vente. Tu sais que le pasteur, beaucoup de pasteurs, il est difficile à la vérité par Joseph Kabila. Il est difficile à dire sa Félix vérité. On a mis son intérêt à son bon comme à poche. Il est conseiller à président de la République. Mais bisous, tu as un service, il a sauver les âmes, quel que soit grade nayo. Oui, que Akab abomina bot. Bakembenga ba prophète pour kende bitumba ba prophète baye oh non yo za vrai kende bitumba kolongo. Moninga na lebite benga na prophète mosuba bengi mishi. Michel biruwa ko ke bitumba te na butu na moni okufi. Akaba kangi. C'est-à-dire que biso to koya ko sala te mosala mpaka baye bakaye na sainteté na niveau ya révélation ya zopes. Nous devons sauver les Congolais, sauver Félix. Félix a un danger de mort, nous devons les sauver. Surtout pasteur, voilà. Et en plus, il y a prophétie et prophétie. Vous comprenez? Non, c'est un exemple. Au prophétiser que mon frère n'a moni au comme un bon bébé. So zimbo mwana yelangai. Moto ango prophétiser que kuna bomi moto zimbo mwa yeli. Prophétie na yo o. Eza nzambe to ami. C'est ça le problème. Le pasteur ne compte plus qu'il y ait des dents. Il y a pour vivre qu'il y raison pour que ça soit comme un bon pasteur comme sanctifié. Moutouake koyiba. Moutouake comme mokonzi na kobomaba. Tu viens dire, toute autorité vient de dire. C'est la volonté permissive. Donc les lots, bateau nous va confier dans Joseph Kabila la volonté permissive. Donc Dieu qui a permis. Donc nous avons compte ça comme la volonté permissive. Pasteur va faire ça biso tant n'importe quoi soit kasi mokonzi la volonté parfaite. Yanzam. Donc il n'y a plus matière à repérer. Alors comme il n'a pas bon de la grade et comme la volonté permissive, bah comment caresser bah biso toye musala wanati. Prophète Charles, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, toye bike beaucoup bien beau s'abonner pour prophète il y a troisième temps. Hazama kamona TV comme inasuka yozali prophète il y a troisième temps na ba confusion ezebele d'une manière brève ni nous oyebisa. Peuple de Dieu, Orlando, partout. N'a pas peuple de Dieu que il y a un seul vrai Dieu. Oh, il y a des bons envoyés de Dieu pour bailler un message eux copier sa batomaïle pour s'en sortir. Na kaya mboka Congo pays Afrique. Totikali nano kozwate bakonzi oyo les saints créateurs aponi atindi pona kobika na biso. Ndenge ezalaki na tango wana o David o Intel. Tozozwa kaka bakonzi o baza corrompi o bazo dribbler biso oyo molili eponi ba sataniste Europe et Amérique ba décider en complicité na ba sataniste Afrique bazo ba ponel bino mokonzi ba tsheli bino na modèle ya bakonzi na boko bonga kate parce que bakonzi na bako travailler pour ba servir ba maître na bango oyo ba tshaki bango. Alors nous devons combattre spirituellement et physiquement pour que tout soit pas selon la voix de Dieu et selon bitumba o bisoto bondi afin que tu respires. Ce qui te dit mokonzi selon kopona ya peuple na choix ya nzambe mokonzi na ko travailler selon goût ya peuple. Mais ce qui te dit mokonzi be imposer na moto moko ako servir moto na libi ongana comme mokonzi teke pona ba vana bino. Donc ako salela libomona ye. Donc mon frère peuple congolais bazala balamuka ndenge balobaka peuple congolais balamuka ba soutenir dans terme lamuka to kolobaka les sociétés pour batalamuka basali boy ba soutenir les bons to bunda bitumba to remporter victoire sinon nous risquons na bana na biso batika la esclave
ya ba sataniste bandeko Facebook na yo oui bandeko baza na besoin même ya prière bako benga na 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 ou bolanda message na biso na Vengeance TV. Vengeance TV ezali YouTube ya Papa Charles kuna tokotsa kaka mateya sur mateya pour un Congo tout puissant. Mais mikolo ezali koya vraiment nkolo akobeta bato ebele et quelques pays Afrique bakozala na kati ya ba problème, quelques pays Afrique ndambo ekozala na problème, ndambo kuna bakozala na problème et ba oba format qui bloque ya ko empêcher tant ya délivrance ya Congo mingi nkolo azovandisa bango na mabele ba ko balisoko tambola te. Merci beaucoup prophète Cha. Eza en tout cas basé belete na mboka oyo là on est en train de cibler maltraitance moi au sakanate le prophète Cha a télémi, il a donné son numéro. Je pense que moi je ne peux pas dire que Bapopo est engagé car nous tous on est des Congolais. Bapopo n'a aimé tous les années qui en a c'est pour ça le but donc on est vraiment ensemble avec le prophète Cha. Et seulement la montagne souhaité biso bayoto ba jeune aza prophète à troisième temps toi ba jeune to kobanga nini lo ba prophète Cha parce que ça les kamoya mboka na biso ndenge na loba kaka non notre travail na na meza musa na meza laka ya koluka ba information. Je pense que les ont dit ma croyance dans notre wana troisième temps et il y a vérité to kobanga les sous montuté. Donc ce que to banyo c'est que nzambe na likolo azate. Quant à moi je vous dis merci parce que vous allez qui est belé ya kolanda biso na pesa quand même mbote na bato ba soutenir apenga na ke pesa mbote bongo na koko matiki ya totila kuna na Londres na ko pesa mbote bongo na muta Jefferson Mundonga na Belgique un prophète Charles Peye bino baimolingaka poki kombata ezalaka na poto kolobela moto vérité okula mona konganga na ibisaka bino asibotala boya pe bobunda ame prophète Charles Pabini. C'est-à-dire il a aussi besoin de votre soutien sur le plan il y a prière na bino matériel pourquoi même pas donc parce que Télébi a osé bino boko osa kuna mais a osé donc vous soutenir na pesa monter na papa nanga Adolphe Mpanzo mfumo Congo hein yo pena oyebi toza elongo président Edi Disume na États-Unis oncle Diangi motema maman Ariette que général de Fort Calamine Taja à Kinshasa donc la personne peut monter les playboys de Paris papi Mokonde yo peut monter no papi bata na Chicago monter bino nyos bolanda biso maman Elise Disume pile maman Florence Bando hein la famille de guerre na France na peso peut monter émission comme na suka soki bomona ki biso ezala ki grâce ya Roméo Bis et réalisation à Denis Boué. Bye.